Capage TV. Capage TV. Ce qu'on maîtrise cheval, tant que chevalier, on en a pour un transport de sousté. Ça dit, bah, kondiambo kabalo ngaba longolo na passe à carburant. Chevalier vient des mots cheval. Ou bien vient des mots vache. Capage TV. Et parce que cheval, c'est beaucoup mangoté. Au bambama. Ah. Et bah, ben, un chevalier. Et ça n'importe quel chevalité. Parce que c'est lui qui on appelle un chevalier. Ne peut pas courir avec une cheval femme. Toujours faut courir avec Yokate, azana droit ya kotambola na cheval à moi cité. Yé abanumaka cheval ya mobali. Capage TV. Un léopard, un couronne, un décoration. Babi, décoration. Bon, selon toi, décoration léopard. Décoration léopard, et ça, mouto, bazo décorer na katia ba joueur, il y a léopard. Nde ba pessier, t'inquiète, moko ba léopard. Mais ce qu'on est comme il faut. Parce que musicien, à quoi kotana, na ba léopard, il y a ba joueur. Ça dit, il y a un chancel même à demi-midi à Bengavi. Ah! Yeah. Tu peux chercher de mon a continué nini tant biso to zoa yé pas zoa ça dit et mi balé ndé na uti ko expliquer na chevalier pendenge na zo expliquer yo na léopard maman na ko sa te mukolo ko yoka ke ba décorer yo kapachi na léopard ba traiter yo joueur to joueuse ya léopard. Capage TV. Parce que au sein de respecter tant que chevalier. D'abord, il faut y avoir un cheval à un rétroviseur. Un chevalier, à n'importe qui. À un mouton, maman, na mona batuba pasuka di kosi po cheval alia qui t'a sili qui a bois qui yo. Ton petit conseil, mon conseil wangila. Moi, je vous donne seulement un petit conseil par rapport à la titre que vous en avez aujourd'hui. Quand vous êtes un chevalier, il faut se comporter d'une manière chevalière. C'est pour cela. Oui, d'abord, oui, féliciter. Mais c'est tout à fait un exemple, il y a chevalier. Oh, ça fait exemple parce que, et puis il faut à la mingi. Na bato fermé po bangonde ba webisa yo cheval la sumambala combien kolia na ye komela na ye biloko wana nyonso. Capage TV. Bana nzambe na ye ko betela bino lisolo ya kitoko ya esengo balobi tant que tozo respirer to pesa nzambe merci to kumisaka ye na tango nyonso po yende azali maître ya temps pe ya circonstance. Naeli bino Mama Julie Doris. Mama Julie Doris aza moyembi kati na nkolo. Aeli biso maxi single. Oyo kala mingi te bokomona nyonso ezala ba concert, ezala ba présentation. Mais na minute oyo na ba plateforme nyonso acheli biso asifiwe, acheli biso son du mois, acheli biso bijou ya motema. Bana na nzambe. En tout cas, banzembu wana ezali na réseaux sociaux, ezali na YouTube na ye, soko obikaka Julie Doris obeti okomona banzembu nyonso kobima. Soko ke na TikTok Julie Doris kaka banzembu nyonso kobima. Nga mama Capage na ye ko senga na biso nyonso kati na lingomba to s'abonner massivement to yoka banzembu po to encourager mosala na nzambe ekende liboso. Mama Julie Doris bana na nzambe ya bangoyo ba elio force to s'abonner massivement ezala na chaîne YouTube na ye ezala na ba réseau na ye to yoka banzembu ekozanga te ko zongisa lokumu epa nzambe. Mama Julie Doris ye wana na présenter bino bana na nzambe to chaye poa et puis nzambe akozwa lokumu. Ngangwe kokie bwana banana bato ba
bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC ainsi ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami sute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Merci en tout cas, Kapash Télévision, Tolinga Bino Mingi, Lelo Bobi, oh maman Kapash, Otika Dadi, Boswani, est-ce que Bokabwani pona nini? Dada Solo, yango cheno, erande alite akanda. Cheno alite akanda te, yangai, faut mesana azara zarate, bota la chaîne, oh, pour kolo chaîne yeyo, yalite ate, dada zamutu. Mora kenda pe business na ye, bomoni azongeli pe bagag, mora kuna pe na Canal Plus, akoma star, consultation et paille. Merci ba onyo swa lingara biso, maman Kapashi ye ngana dadi. En tout cas, ça m'a passé. Attends, amour, musika to sala duplex, to retourner. Merci ba lingara biso, merci ba lingara biso, bolingo nyonso. Boso pesa biso esala biso bien, le assistance à Château Kolo. Dongi kaka. Et ça linga bien, amoni mpaka, nga azara mutaba mpaka. Merci na Arcel pe na sima caméra, merci ba nyonso. Maman Kapash ateke la robe, en tout cas merci na bino nyonso nzambe ya likolo, atika bino te apambola bino, nga nazana ngana dadi dadi boni. Oui, ça fait longtemps. Omoni vie. Batu pe fo babunga na moke. Ah. To konti Maman Kapash, eza leçon morale. OK. Eza leçon à suivre. Eza leçon à vivre. OK. Pourquoi na lobi bongo? À part ko bungana, omoni ko bungana yangana yo, eza ko bungana ya bien. Dadi azui contre-temps, yo pozui contre-temps. Mais keba eza na ba ko bungana ede ko bungana. Et ko koma na période moko yo moko mi lobeli to ko mona na kali susu te. Eza pe. To kabu et banda lelo te. Depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mwana na nzambe tozo benga Yesu Kristo aye kutu pona ko bikisa biso makenda akozonga mais na molimo en esprit tozana ye. OK. Tango lobi ete cheno eza ya yo. Okote. Na kokota na makambu ya chaîne na yo te, mais faut yeba ete oza PDG de la chaîne Kapash TV. Moi aussi, je suis le PDG de la chaîne LK officialité ya Kanda. C'est-à-dire, nous les patrons, tokutanisko poto sa musala. Vous savez quoi, madame? Dans la vie, faut être ponctuel. OK. Faut être honnête. Si vous n'êtes pas honnête, vous allez faire des choses, c'est que Dieu n'a pas suivre ça. Oyo, eza lineti oyo, na ute kozwela ngo kombo asika. Kombo asika ye? Kombo asika. Oyo ki yango nanu te? Lisasi ya suka. Nazoki debal awa, pam pam, nde tobolinga ba. Tobolinga misu. Nazoki debal. Parce que mikolo ba obenga ngai su dadi te. Ko benga nga swati ya lisasi, to ko benga nga lisasi ya suka. Parce que lisasi on a tikali nango, nazo beta ngo pas n'importe qui te. Ba actualité zebele, mais nga ba benga nga lisasi ya suka. Na obeta mutu nyonso lisasi na ngai te. Faut bien calculer. Na yeba ponga na nga lisasi na ngeza lisasi ofo ebunda na ba leader.
Oh, ebunda na ba patron. Ebunda na bato na ebi na ko gagner. Oso comprendre. Dadilité ya kanda un contre tous mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour Samson musical di dofolo na nkolo ate ye munene matago ekwe ya te lisasi ya suka. Ah. Lisasi ne muto suki sa bakomo na ngai lisasi ya suka. Munene pe. Ngona ndaka yote. Bongo na munene kwa yo. Yo peka biso na bisoka yo ye munene ngape na ye munene. Muto atikali simazate. Pardon s'il te plaît ma sœur. Distraction. To contre la distraction. Pour ngana yo. Sans distraction to vivre te pour congolais penda linga ngana yo. To za la distraction. Moment makambo bien batu bana posa na ngombe biso na yo to ye na buzuba. Na pesi binombote. Mama Kapashi photo ye bango tozala liboso ya bato batangi pe koleka biso. Tozala liboso ba religion ebele. To a liboso ba sala nzamba ndenge na ndenge to na bato ça dit liboso ba cadre belé parce que faut que lo bangana nzambe merci pour na nenga pesa mutu mayele ya ko sala audiovisuel ko sala télévision. OK. Parce que télévision zo mona TV o Mama Kapashi na ba téléphone na ba tulelo to za présent. Oui. Na ba balinga biso na ba balinga biso to za présent. Na binemi na biso ngakutelo ke kamusanga nambanda azotala ngai. Otalelinga nini c'est-à-dire ata bossa na ngai mais télévision ko sala ete ndemne sota na lo bambanda mbande ça peka ex OK ex pa ko tala ngai na pesi ba congolais na ngai nyonso ya partout ya mokili mobimba mbote na ebiete to kabwana na ba religion to kabwana pe d'une manière musicale to kabwana pe d'une manière théâtrale mais botala kangai. Ata to kabwana me botala kangai. Mbote na nge komela ba congolais nyonso. Et Mama Kapashi na koyebisa yo ces derniers temps na constaté ba patron eza ba kolo ba cimetière. Sikabo. Ba vrai patron lelo. Surtout so yoki ka mutu mo aza na cimetière. Aza na morgue, aza na hôpital. C'est patron. Nebisio. L'église. Église non moi église ongi moi sima muke. Mama na kosa yote bato famille na bango bazana hôpital. Bazana cimetière. Bazana morgue. Yebaka côté teli funérailles nyonso. C'est-à-dire ndengo ko bela. Na ndenge bako chayo na morgue. Na ba cercueil, na corbillard, na libulu. C'est-à-dire et comment nango ya mutu moko. Comment le système on et comment ya mutu moko se dit yo so mona mutu asombi concession ozo kasa ko tonga ngo ba appartement mais nzoka zo tonga ngo cimetière asangisi ngo esika moko na hôpital asangisi ngo esika moko na ko sala ba cercueil bandeko atato okufa na biso mais ça biloko musuto mona ngo te c'est décourageant na omona ka c'est comme si na ya bato bana posa na sani na kufa. Na présenté mes condoléances na ba famille bazolela ebele koza ko changa émission kilote na mona lingi luder de émission à lelo na présenté mes condoléances na ba famille nyonso partout circonstance aliwa onde kona yo frère na yo yaya maman to nani cousin cousine akufelinga na yebite menga na présenté bino mes condoléances et na souhaiter ba bonne guérison na ba congolais nyonso oyo santé ezotungisa bino oyo bozobela. Toko souhaiter pe ba joyeux anniversaire na ba o nyonso bakobota malelo to pe bakobota malobi to pi lobi okuna nzambe tata azala na bino et Mama Kapashi Daddy na pesi yo merci nengo ndimi lisusu lelo to ya lisuko sala bitoto na biso si nenge to mesana ko solola nenge to mesana ko solola na public yo batala ka biso. Nazokuta na ba fan club ebele bazotuna ngai ya liteya lisasi ya suka otika Mama Kapashi wapi osundola ye zongela ye bozongana bo continuer ko sala musala mana obi ça c'est ma sœur akomande konangai eya na butu eya na moyi na kozala wana pona ko assister ye mais le problème eza été ngana za père de famille et pas mère de famille. Il faut s'occuper na bana, il faut s'occuper na ndako. Moi aussi, il faut s'occuper na moi si, il faut s'occuper na bana,
na makama mike mike et puis kobala to pe kobota ekitaka misala te me bakisaka misala osololi mwana fo bobongisa ye bokeno tika ye na klasi wenze foalala fo bosokola ye fo boso c'est dit bokomi concentré ka na bana po biloko musu bango bazo simba bazo yeba te ke eloko eza danger to dangereuse makasi bazo yeba te ke eloko to simba et créer biso ba pomme belé c'est pour cela bo tenir biso rigueur te ceux qui bomoni ka tozo mona na te bino bo renforcer biso ka côté semoule côté loso côté oyo ko pesa biso moi makasi pour que to continuer ko sa musala parce que Congolais za makasi na ba réclamation masala eloko te asala eloko na ko condamner asala eloko ko kati yango avant yaya to kata yango photo zela yo kapashi miniti mukiebo enadadi miniti mukiebo enadadi bokati biso na posa na sentiment oyebi bango penza okoloba te kende bokati nga na posa boya kozwa 200 bolingi combien wafeza Yunish Banze wana fweza la madame Yunish Banze la fleur du jour boni hey très intelligente Yunish Banze côté ya lost kuna muto akangi masolo ezaka ye na Belgique olingo sala dépôt retrait ya Ria Western Manicram okutana Yunish Banze olingo sala provision emporter en portail en gros en grossiste ya zawana akusunga yo pour que okota provision na ndako c'est tout à fait normal Ben Beleka pe les patrons les boss Ben Beleka to pesie bambote bisika bizwami ye molesi monene asepela ndozo nse banzungu asepela ki aza muta souverain premier muta jibe mpiane abo siko photo sala boni OK akopesa Ben Beleka mutu moko bien makasi sango nini yo pe kuna na ba vie na yo moi tenga plane na mbangu mbangu onyeti chapeau bo po ni plante ya salite on ngaka ko eba mingi na sala pe mobali siko bisinga ke papa plante ya salite e boyo mto pesa mbongo ya suki non pesa mbongo suki te yaya est-ce que ndeko mobali ko soutenir ndeko na moi c'était na po masuki pesa mbongo est-ce que yo mona ka ke so na ina sengo au vivre avec intérêt oche di tiete di liete te nga komema nga ndengo wana te nga la sala coupe pas faire ngane na abwe na frère na yo ke papa ko benga ngai ndo benga ka mpaka ayalité ya mikolo ba kaleso edimi zua baksa 3 omoni siko c'est nzambela c'est nga na ko aider yo te e bona bongo ba soutien ya okitanga mo mukie nana ba 20 moko awa elo nga na ko koto ballon la sio pena na boko boto ke ballon pour na 4 soutien pour na 4 cycliste pour na 4 cola ayo tika biloko ballon na tika kala limbisanga ikato kaka l'ouvre boutique pena au côté pena boutique oui kinga no la ta kala so boutique te ya solo wana ngala la ta ka obatu balata mabete te madiki dika mabe mutana lata ko ebini atiki ya eloko te ya tokola bongo bo batu bana mbandaka to kangisela bonga oya awa kitape bota mandaka ba progressa komeka te kaleza ki o muta sangisi bilamba belé o na kenzela mai na ki o teka teka na ki o sala be échange kende ko tulelo kaleso moko de mungusu kaleso moko 3 mingusu de kaleso soutien moko 6 mingusu c'est dit batu banginde likolo biloko akala ba sapatu boza ki soki moko mama mo bono fone po kubwaka te pesa na niki asali tala ba saki ya babiloko ya bato akolokota mbangu na kenzela mai oui omona te bato babonga peti OK yo bona ta muta poto fa tinda bokoma obudan oui bazon sepso ba cop qui ça c'est moment cop c'est la vie hein mais ceux qui besoin ezali n'hésitez pas il faut demander il faut ou il faut il faut demander otanga wapi nazala stig na betide na yote otanga bien te nantini wele na mboka awa na limete etala na malula etala na malula nga tangi na lumumba tu alimete 16e
Ayo muta mukengeli. Mukengeli na dibasana. Moloba français bien te, mukengeli seke. Mukengeli bozali na professeur malonga te. On va bien qu'elle a na pesi cours à maths, na physique. Na wapi? On te vous sauve na ba français bien. On peut parler un peu, hein. S'exprimer avec moi. Si vous êtes capable devant moi. Si projet de société, projet de société. Faut le monde en français. Na parlez maths. Partout. Nabi, madame, pardon, s'il te plaît. Est-ce que vous et vos travailleurs, vous faites aussi un petit réunion pour les progressions de la chaîne? Oui. Est-ce que les enfants de IEC, stage professionnel, est-ce que vous recrutez aussi? C'est facile. En français, madame. C'est pour cela que j'avais dit que tu n'as pas bien étudié. Mais non, on va tout dans la épaule. Quoi? Eh, yéya. Épaule. On a le bac, la tonalité française, dans le bandé, mon engiama. Non, on a place à non, on a place à pardon. On a côté de. Eh, non, on a vous êtes nos femmes responsables. Mais la tonalité, yaya, wana na français. Tenabi, te qui a le ma bé, nabi tonalité. Ça dit, n'enga boya l'équipe même na Macron. La tonalité français. C'est ça que moi, je préfère que Yangia Manda le bané français qui est batum. C'est ça que moi, je préfère. Ok, la matadité. Ah, pour le conseil, on a besoin de matadi. Chef coutumier. Oh, naibisio. Namoni ni na Liège, ni na naibisio loko moko. Omoni ba couronné yo. Mais vraie couronne. Et ça la plus na mboka na yo. Omoni faire gola aza 50% muteke baumbu. OK. Mabela Kinshasa o peut-être que biso to yeba kate. Musicien nyonso nengo za ono sumba na mabela ba fere. Olala na mabela ba fere. So to yeba angote. Parce que mukolo fera ko tomboka na bande ko na ba umbu. Biso nyonso to zwa chasse à l'homme. Fere tanga komi na mata deza province ya mama oya botiye. Mama Marie Makiesi. Banoko ya fere gole ya ba chef coutumier nde ba mona ki balobi te. Photo ya mwana na Ntamba. Okay. Photo ya mwana na Makasu. Photo ya na lolenge ya Bokoko. Okay. C'est pour cela akitaki na aéroport ya Chimpi. Aéroport on a ba benga aéroport en Chimpi. OK. Na Congo central. C'est pour cela au monaki ba mama na bana ya mike bazo kima mbangu. Bazo yemba toko kembete toko lala wa. Babo mabiso fere gola yoka. Yoka na peso lycée c'est to pe témoignage moko. Na Congo et na plutôt na ba Congo na Congo central. Ezana ba kontebele ba mandé sila bango. Ezana ba kontebele ava koma mokonzi ayebaka déjà fere. Okay. Ça dit fere na Congo central tozoke lokola chef coutumier. Lokola groupement numéro 1 ya ba chef coutumier. Okay. Ba benga ke groupement. OK. Na yebite soko yeba kayango. Groupement yenda zo kamba ya zo kamba chef coutumier. Ça dit yaza ça dit ceux qui te moni faire te moni balamo Congo central. Okay. C'est pour cela accueil woni zaki accueil moko chaleureux o bako yamba ngon bako yambela ngon n'importe quel musicien te. OK. Okwe ko zona o accueil mais biloko ya bokoko etalaka pe makila ya bokoko na yo. OK. Parce que vrai makila ya bokoko ya fere eza na Congo central. C'est pour cela bampanya munu ya Congo central muke na tuba félicitations pour na accueil que benke salaka benke na keir richesse de Niansi le padre Fere Gola Moto Yambo. Et je vous félicite mais le problème il y a que benme tout la fere abou la concert na hôtel Ledia. Benme tout la billet $150, billet $100, billet $50. Non, bateau bazouaka eze belé te pona bango. Mais esali mabe pona petit peuple. Bateau belé ba profiter ba moni faire na carnaval
na koya na ye mais place faire yembi ba moni yango te. C'est pour cela tant boza ko organiser ba concert a minene kuna na Congo central, tozala na concert moko public, tozala na concert moko ya VIP. Nenge VIP lekelaki eza mabete. Félicitations Jésus de Nian, c'est le padre Montoya. Ah frère. Tango otelaki balance à faire. Tu na fait balance te. Ah! Faire asali balance na nzembo moko ya frère Carlito. Eza na page na ye soki technicien ko zeko sala bien makasi. Et bloqué biso te. Te bloqué te. Woni za ngo na droit d'auteur te. Asali balance na nzembo moko ya frère Carlito ya Kikongo. Ça dit félicitations à Jésus de Nian, c'est le padre Montoya Yambo. Frère Gola Nzambe apambola yo. Nzambe bombela biso frère Gola malamu. Parce que maman Kapache na ko sayo te hein. Omoni ba combat o frère lelo azo bunda, le frère azo bunda combat moko za combat moko très compliqué. Liwa ya frère bato ebele ba ko kosa kolela menzoka bango ba sepeli. Na yebisi yo liwa ya fe ezana batu penza parce que faire azo bunda na batu yaba science occulte ya suka o yazo bunda na bango parce que faire ezana don o babengi dona beja azana mungongo o nzamba pesa ye abotama nango akola nango eza bitane do baga bako bundisa yo kasi bako longa yo te yango de bitumba faire azo bunda lelo abunda kaka. Pourquoi na Liège nazala quitté? Nazala quitté parce que tant ya Liège zala ki moké et senga nga nazala pour na sala promotion. Pour nga na sali promotion boy. Na sala promotion pour na matadi, na sala promotion pour na Liège, na sala pe promotion pour na Babi concert à Liège zala ki préparé. Concert à Liège. Concert à Liège yokana ebisa yo. D'abord faut yeba yango ezabwe. Concert à Liège elinga zala boycotté. Yokate nous c'est-à-dire matia ezana occasion ya balle ezana occasion ya match ben oui yokana expliquer peut-être tout ça ignorant au comme trop chargé au Hollande la sous actualité bien ti zelanga na expliquer yo expliquer kas match ngake za la boycotter dans quel sens parce que normalement batu bazaki na posa ba jeune joueur OK ba beta ouais parce que et comme ko sala mabe même na Léopard bazo beta kaka ka bilongi moko wana na biso constater ka même bilongi moko wana ezo bandela siko ba ko tala balobi te entraînement ezo ke ne pose aki match entraînement ezaki match ya komeka na nzoto ezaki pe ba match te ke auto polito longo te bwe te ezalaki nde balobaka entraînement ya suka o ya ko médiatiser o ezo mabiso directement na mondial pour mona ke ngana za parmi les anciens footballeurs yo sa copie nyoso te ngana za pena coach na pesa oyoka Pepe Kala yemba Terra Saint-Paul Terra Saint-Paul ngana pesa entraînement na Terra Saint-Paul équipe de zani Kopoli hein Kopoli na pesa entraînement na Kopoli tuna ba webiso Kopoli ezali nazali premier coach o ngana pesi entraînement na Kopoli on ça pesa sikoyo na lokoso itala nabi Bisa photo kastocha na zangi bato okosa otoni e boko degré okose la nga na kosa yo nanu te so pena na bine na kosa yo oza na santé te na ko lia na santé Roba na nzambe merci ponga na ko yiba na yo mutu 3-4 jours banyo luko na famille akenda wa pango na te na bomba quelque part toi maman okose comme ça to tika ka so monde obomo banga déjà au monde comme banga déjà ya ba ozelo na salo ya te bon to tika na boy na kota ba vie privée na yo sambela makasi siko ba eko hotel ba lobi te Mathieu Loko ba komi ko la nana likamno lo beza très important Mathieu Loko ba komi ko boycotter yango pour to maîtriser yango pour batu ba yebele et sengeli to kluka musicien o yazali très populaire Nesikoyo demi-die Chancel Mbemba a eko proposer numéro 1 à foot comme onani
Didier Bidimbu. Ok. Alobi te po tozala na joie tozala na esengo tolingi tozala musicien moko oyo aevaka na Europe na moko ya Congo Ferregola. Ok. C'est pour cela bazalaki Ferregola na Naza. Mama azala penza ndeko na ngai ya mobali. Ba musicien invité baza combien? Mibale. Pourquoi événement eleki tobosani Léopard? Tobosani Naza? Lisolo etikali kaka Ferre. Lisolo etikali kaka Ferre. Ferre azalaki na esengo makasi 3 jours. Azwi plus de $100,000. Yango moni 3 jours. Te contrat ka ya okendo sala ka 3 jours na Liège. Ok. 3 jours. Azwi yango plus de $100,000. Esengo loko elekaki. Akomi ça dit ko bina nizaki ba poche se toni na mbongo. Musique ekati micro ekati loko pata kanasio. Ferregola za mukolo kope. Mama na business mani. Siko ezaki skoni. Aninga la sko Bidimbu ke mbongo no na lieze ya pamba. Te. Aninga la kisa gouvernement na sili sa mbongo no tina suba. Et puis zo bisa biso mbongo ango ekoti awa. Bilanga makofi. Musala bilanga makofi yango wana. Aye ko bouger mbala moko. Papa, na monto pesi bango ekoki. Kata toleka. C'est dit aye bisi bango. Aye bisa. Bilanga makofi yeko bisa Jésus nie c'est tout. Papa. Mbongo la bango esili tolongwa. Jésus, félicitations, hein. Les padres. Batu baka isa makambo bango ba oyinela yo yanga pe na oyinela yo. Ndoka ngai. Ozo sepela. Okotanga tina makila Jésus. Yo moto seki sakanga na butu. Badiki diki osalankanga. Ba golane ba finga ba te ba sa challenge wana. Hein? Olingi ko finga ba golo. Ngai na tala omoni grandeur à Ferregola ezala likambo etikala. Omoni likambo etikali. Yango na de la sa grandeur à faire. Maman, omoni niveau faire azaleli lelo. Bato ebele ba akotela nganga kisi. Bato ebele ba luka ba lobela bango bato ebele ba proposer ba mbongo. Ba ko finga ozomona na ba télévision bato musu ba futela ngo ba mbongo. Konga na zo succès. Ok. C'est dit maman na kosa yote Ferraza penza l'homme de actualité. To uti beta équipe munene beti meto kosani yango likola kongo a Ferregola. Maman na kaka. C'est la saka encore. Kolo copy. Ayebi copy na ye. Yango mona keta na bato mususu. Bon, ils ont bleu mususu na ko loba ate ponga na zala 5 ans même na tourna ba film porno. Bozo pekisa modeti. J'irai. Ulu bapi baboya kotika. Eso sala ngo. Yom tena ni so. Yom tena ni so. Yo, obvio zana. C'est dit, eza ba tournage mususu. Lokola acteur azo tourner kitoko. Après biso bakenda pe mama système. Na yebi sûr que Coco ta trop bêtise te. Nga za mutana amuna mutabuzo bana te. Na yebi sa yo ndeko na ngai. O mera mai sanga. Asa zona mai. O Dieu au gloire. Gloire à Dieu. Bon ndo bana yebi français te. Gloire au Dieu. Au Dieu au gloire. C'est-à-dire nasali mélange à banzambe ba pesinga mai. OK, yo chaka moko. Azaka moko. Yo ndo chaka moko. Ngasko no tala kimbangiste, no tala ekanka. Ta place OK. No tala c'est les derniers jours, no tala ndete opota na côté wana. Eza na biloko mususu sentiment leki. Tuti kolia na yo tabati. Ya jokara. Nandunda. Est-ce to koke ko tika? Veuillez m'excuser pour na yango, ezaka exemple. Et puis le ban nzambe merci ya banda ke biloko na kolia ka soso olia mikonios. Na bomita ba mobimba.
Non, ça non zora boya te. C'est-à-dire, vous comprenez tant que tu lis, tu n'as pas là. Hein? Et c'est nabi ma foi là na pas cet exemple. Non pas cet exemple nabi. Toyoki taba elengi. Tokoki kotika te. Et ça un exemple à faire rigola. Si ko fait rigola, ateli ba poche c'est vimi na mbongo. Bino kuna bozo boya. Boloba oboko loba mais yazo konti yesa zumbongo. Ana somo na bino ta sali 3 jours na poto alali na mbongo na yete, alien na mbongo na yete, en même temps zuna caché. C'est-à-dire muto ko défendre faire na Congo loko anga zati. C'est pour cela na comment ma meilleur communicateur et pas ba goloa. Lisasi ya suka. Toko beta pa mutu nyonso te. Ozo comprendre ma kapashi. Ngana yebi yo to to no sa no spot publicitaire. So ka mo eloko abi ekoti. To sepela makasi. Minu libanda. Makasi. Na beta ka lisola mukewe kieke. Na sala be kieke. Eza eleng. Mais limisangani na ngena kota mo buzo ba mona kati wana o ba responsable ba zotala biso par-ci par-là to limite to kimisa bat na ba télévision et ya ko bimande ti te yepe fa bengise na censure de ba bengise ya modé. J'aime pas ça. On a des bon, namonaki grand frère ya Denis Lessi. Bon, ya Denis c'est mon vieux. D'abord premièrement, si on attend na batunga na ko témoigner na vie, ya Denis passant na 4 témoignage na ngai. To sala ba featuring na ya Denis. Il y a bilobela, il y a haut niveau, il y a haute tension. To créer ba base, to créer ba actualité ou lobby sabatu. Il y a des nias parmi ba vie oyo ayoki kanga lité ya zobala. Atindi ba veste. Alobité, faut na soutenir yé. Ngana lobango na guerre musicale, ya musique to discutaka na biso ndenge to ko discuter. Mais eza makamuso esenga ko discuter te vie ya mutu. Vie privée ya mutu, eza vie o eza vie ya ko sakanila te. OK. Ya Denis aza motuya na et pas na biso ba congolais. Ouais. C'est très important. Et lelo oyo eloko komisi ya Denis Lesneta oya Denis azali, ezaka vérité. Ouais. Vérité eza poison moko eza lokola frappe na le frappe na retour yo bimisi biloko ya makasi mais keba retour nango bato wana bako sepela te bako luka bazongiselo retour eza bongo ngana oyebisa bato baza pembeni ya Denis bapekise caméra kolobesa nango na suka te tonalité oto yebelaki ya Denis yango tazo lobela. O senti via komi koloba na lolemo. O senti via malobe komi kilo malobe ya na pasi. Ya Denis azano maladi. Botika pema. Botike la ngai grand frère na ngai ya mai ndombe apema. Peut-être que boye bakati ya Denis azande kwa tata na ngai. Ngana za mwana mai ndombe mutende mulobo. Non kona yo. Tout comme mi papa leki. OK. Tout comme pe grand frère. Na sepeli na ngai nango ata mukiete. Mais na ko condamner ba journaliste te oyo bazuya Denis interview. C'est que ti bazuya Denis interview c'est que bato baza penaye na entourage na ye ba permettre que azuya Denis. Ya Denis abeli n'importe quelle maladie. Ya Denis abeli maladie ba benga maladie ya AVC e kabola ka mutu. Malobe ko bima bien te. Kotambola bien te munokweke mupanzi elongeke mupanzi na autoriser yango te et na mettre bino en garde yokande kona ngai asko na zasko tan asko na nini kona bina l'accès ko na zasko le regard responsable na mettre bino en garde so ya Denis na kuti na moni ya Denis sali sous émission to bunana bino guerre à 40 à 45 to bomba yaya. C'est une icône, c'est une légende. To bombaye, to protéger. Pour
pourquoi ça na bato ebele soka kufi baloba te ke bo fongola cercueil na ye pour na ko protéger et na bato mususu babimisaka bango te na moment ya faiblesse faut bomba ye makasi ndeza na bato ebele na famille na nga na yebisa bango na bi bomi bomba makasi boko ya ko sambwa à travers ngai parce que ça na bato ebele nga na bunda na bango ba guerre to yoka na kati ba ko luka ba profiter ba bi ke nga soki na moni bongo na ko yoka passe na ko sepelate. C'est pour cela bato lokola ba biso n'importe quelle maladie na ko bela n'importe quel santo na ko koma nango si je zaka moko bo protéger ngai na minute na zolo ba bo protéger ya Denis Martino za wapi c'est que moi j'ai compris place ya Denis za Martina zate ndenge nga na yebeli Martina esika Martina za ya Denis en salle intervité parce que eloko wana to banako potanela lango awa depuis king ezalaka muke Martina benga na téléphone liteya ya na yo awa nga sala sous émission liteya ya na awa nga nga mutu na yebisa bango ke bo bimisa emboka batu baninga ba tia teti babite lokwa Martina za wazalanga bite na poto ya Denis sali musale bela sa bande kokuna na pesi bino 48 heures bo bimisa libana mboka okay ida bien ko ba beninga ina tali ba pre ba biye pa na checker na vérifier pa ya Denis ke libana mboka na pekisi bana mai ndombe na ebiete grand frère pe Chantini Ngobila za kuna kulutu Chantini Ngobila na otinda message comment place ya Denis Azaline qui gouverneur na yo eza problème ité ay comme isko to sauver ma indomé pour moni ba makambo ba tebele ba négligengo na mi tout na question parce que peut-être ba tebele ba yeba kate même di cap la merveille ye fali poupa azan de konanga ya ma indomé tant to moni ya Denis a comme une étape oyo faut qu'on benga na ba téléphone ko pekisa pas question c'est notre vie c'est notre pasteur c'est notre ndeko c'est ça félicitations. Olinto le belango? Ben oui, il faut le belango. Ndé qu'on a aussi. Faut mais là on a moi mai. Gloire au Dieu. On s'en tire au Dieu. Mélange. Bon, d'abord premièrement faut un homme mutu faut ba kotambu sa cheval. Ouais. Bon. Azé loko ba bengi na kombo ya chevalier. Bon exact. Faut banana ba entraînement. Et parce que cheval so beaucoup mangote o bambama. Ah. Et ba bengi ngo chevalier. Et ça n'importe quel chevalité. Pour banotambola parce que un moutou c'est lui qui on appelle un chevalier ne peut pas courir avec une cheval femme. Toujours faut courir avec Yokate azana droit ya kotambola na cheval a moi cité yé abanu maka cheval ya mobali. Ah, c'est pour cela na koyebiso mama Kapashi azali c'est-à-dire ce qu'on maîtriser cheval tant que chevalier on a pour ma transport le sousté c'est-à-dire ba kondiambo ka ba linga ba longolo na passe ya carburant. Te ya ngo penga na ngana tinga pe yo. Est-ce que nana maîtrise makam no sala? D'abord oza mutu oko poussa na pemena ngombe te. Parce que yo za déjà na maîtrise ba cheval. Tant que chevalier. C'est pour cela na koyebisa okindo kité. Na ngo telemela tata mo kondiambo ka te pe ba candidat na droit ko telemela bango te. Mais eloko bazo pesa yo faut za na maîtrise ko tambusa yango. Parce que to komi na ba mbouteillage ya makasi, okota mwana cheval te tant que chevalier. Parce que o singa to respecter tant que chevalier. D'abord faut y bango cheval azana ba rétroviseur te. Un chevalier aza n'importe qui te. Aza muto faza mama na mona batu ba pasuka di kosi po cheval alia ki ta siliki aboaki yo. Ton pe se conseil, mon konza ba wangila.
Moi, je vous donne seulement un petit conseil par rapport à la titre que vous en avez aujourd'hui. Quand vous êtes un chevalier, il faut se comporter d'une manière chevalière. C'est pour cela. Oh, Nyo sera pour ma oui, d'abord, oui, féliciter. Mais c'est tout à fait, un exemple, il y a chevalier. Oh, ça fait exemple ma bête. C'est exemple ma bête parce que, et puis il faut à la mingi. Na ba toi ferme. Pour bangonde ba webi sa yo cheval la sumamba combien? Kolia na ye, komela na ye. Biloko wana nyonso. Et puis okotambola nango wapi. Maman, toza bato totangi. Na ba classe onga na tangi. Nde ba pesa explication oh. Eza boye. T'as dit, toza na médaille d'or. Toza na médaille à léopard. Médaille à léopard. Ce qui va décorer yo. Yebaka otikali mbala moko ancien joueur ya léopard. Muto ba décorer na compte ya léopard. Yo kate nabi boye yaya otangi na ngai te. Oza niveau mon na ngai te. OK, yo lobaka c'est le titre. Ça dit un léopard, un couronne, une décoration. Babi, décoration. Bon, selon toi, décoration léopard. Décoration léopard, et ça, mouto, bazo décorer na katia ba joueur, il y a léopard. Nde ba pessier, t'inquiète, moko ba léopard. Mais si ko et comme il faut. Parce que musicien, à quoi kotana, na ba léopard, il y a ba joueur. Ça dit, il y a un chancel même à demi-midi à Bengabi. Ah! Yeah. Tu peux continuer à chercher le vocabulaire. A continuer nini tant biso to zwa yé pas zwa. Ça dit et ami balé. Ndé na uti ko expliquer na chevalier. Pendenge na zo expliquer yo na léopard. Maman na ko sa ote mukolo ko yoka ke ba décorer yo kapachi na léopard ba traiter yo joueur to joueuse ya léopard. Mais ça n'a mis kanda tanga. Tanga premier point, au tangi deuxième point, au tangi troisième point. Et on a 6 points dans ma communauté à décoration. Na code pénal na 810. Voilà, Nyo, ça peut décorer yoté. Ba décorer binoté. Ah, ma sœur. Oh, t'as soucié ma casse. Et comment ils sont cheval? Ngai, so ba décorer ngana lo baba konzi. Le quoi on a beti balete au bimisanga kota ba joueur à léopard té. Ngai na santo déjà à Jésus que noko na kota musa chevalier té. Na osepela na zwaka médaille d'or na nga etika la pona la tango ya no stalati mo body na che médaille d'or na ngai. Na lati mo chemise na che mo médaille d'or na nga. Tant na otambola ba ba omu na ngai. Mais et comme au conditionnel. Pourquoi j'ai dit au conditionnel? Na semaine moko otambola kana mutuka na yo une fois. 6 jours wana faut tambola na chevalier. Tant que vous êtes chevalier, il faut maîtriser aussi comment tu peux circuler avec les chevals. Les chevaliers n'ont pas de rétroviseur. Les chevaliers, il faut faire très attention. Oh, vous avez niveau mon angaï. Mais OEBC on a expliqué. N'a expliqué clairement Congolais n'y soit fait comprendre nga kitoko. Congolais n'y soit comprendre nga ko. Congolais ba Gaulois. Oh. Et c'est ma cambo explication est ba Gaulois na nini. Lobakaka félicitations et sili point barre. Ah yo suka no bongo. Mais oui, yo ba. Si on féliciter mutu likamona na maîtrise na ngote. Kasitigan. Nga ce qu'on a expliqué na féliciter mutu na telisi avantage na désavantage. Il y a côté léopard. D'un côté, cheval. Non, bon, je pose toi les questions. Selon toi, chevalier vient de mot, vient de quel mot? Chevalier vient de mot cheval. Ou bien vient de mot vache. Non, bois kalibanga te na moment yo comprendre les messages. Les messages exacts. Non, lingana fait comprendre yo. Messages exacts. Yo comprendre le côté. Ah, ma sœur tangi bien te bon. On va continuer à venir likia. Mais comment?
nga fona sala ga débat na ba universitaire non yelo yesila kasi oh xila okokanga ite Nesio xila okokanga nesio ke xila za mwana surtout côté tali ba débat politique okokae débat politique okokae ma sœur na boya kaka ya po politique actuelle na lingi na ba problème te po tellement aza mayele belé makasi na ko yo poste moi munene po nga so le na minto ba découvrir ka niveau na politique na ko zo place peut-être tel média non yo oui ministre média médiatique à la longue je serai ministre médiatique ah bon na Kinshasa tout peut arriver hein? Tout peut arriver c'est le problème de la tête l'intelligence et le cerveau circuit 4 à part le circuit faut aussi cerveau parce que faut présenter budget de société. Comment vous allez présenter budget de société si vous n'êtes pas dans la tête? C'est la tête qui contribue tout. Comme moi je suis, quand je marche, c'est la tête. Quand je mange, c'est la tête. Quand je lave, c'est la tête qui fait que moi je lave. Même quand on faisait les émissions, pourquoi toi vous allez déplacer depuis à ton maison? Tu viendrais jusqu'à ici pour faire toi et moi une émission. C'est que vous allez constater que il y a un grand tête là-bas, un cerveau gaillard. La tête aussi. Non. Ça c'est les critiques. Non, moi j'ai déjà à apprendre le français, j'ai déjà clôturé. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Le problème, c'est alphabétisation. Non? Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, le professeur a dit que compter jusqu'à 10. Mais j'allais prouver le professeur dans un laps de temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et si c'était 8, 9, 10, et le professeur m'a dit non, vous êtes génial. Na 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on a fait ça. Maternelle. Je ne savais pas si c'est en maternelle ou à la première primaire. Abivant, Aria et non Abivant à Mimiran. Vraiment, je vous salue partout où vous êtes. Vous aimez beaucoup abondamment. Capage TV. Capage TV.